toza ana parquet à Matete le 8 juillet 2026. Toye awa pona émission tolekaki lobi epa papa sango alobaki ke biso nyonso famille tozala awa lelo la parquet à Matete tokota po toyeba nini bandeko toyeba liwa ya grand frère na ngai Raphaël Tchouka Kabeya oyo esalamaki na Flat Serge Banga. Oyoki elenge ya Congo tapelema là les petites propres on a la ndiraf. Ok. Problème na nos amis. Boye na bosolo ponani. Toye na bosolo po ndiana na mobali akufi. Kombonena. Raphaël Tchouka Kabeya. Kabeya. Azali na âge. Abotami le 15 août 1997. Ok. Akufi ndengeni. Et là qui mardi le 16 juin. Ok. Na 16h08 camarade nae abenginga. Abengi na téléphone. Abenga na téléphone na numéro ana abenga. Ya la bile bovanda na Kinshasa na ndako wa. Ya na biso na Dubaï. Ah vanda na Dubaï. Ala na Dubaï ya kaka pour la activité. L'activité ça fait combien de temps? Abandon voyagé depuis 2019. Banda 2019 a voyagé déjà. Te abandon kenda zongia ki zongia yo s'installer en 2020. OK. OK. Voilà. Nda s'installer. À s'installer comme il soit et en qui na sala 1 mois 2 mois juif flat na e. Avant dit et puis soit si ba séjour na ya zongi pas te kaka téléphone. Azon anda côté. La famille mais azara plus na ba flat. Na ba flat. Ma flat tango pe oyebi yango mais ce soit. Bien oui. Bon mon na na e. Oui, tout le monde na e. Et puis cette fois-ci à Utai Koya. Cette fois-ci à Utai Koya azaki logé na flat mon na lemba super. Comment on dit? Serge Bangala. Et va lemba super. Et là lemba super précisément na Icologue avenue Lubudi. Avenue Lubudi. Quartier na quartier commercial. Référence Icologue hein? Oui. OK. Et puis après camarade benga on a les 16 jours. On a les 16 jours à 16h08. On a même la capture et appel wana. Vous avez na ndako. On a na lemba terminus. On a na ba course au sala. Abenga epsinga okuta na raf. On habité na kuta na rafte na notre église dimanche de 14 na le kake na notre église. Liboso maison et pour Raph à la maison il y a super il y a téléphone. Ah ndeko na yo. Ndeko na ngaza shop et akufi. À face à il y a shop à Ectel. À la maison il y a téléphone. Oui. Na le cas qui est il y a nguna beleli ya singa kita na FCT no kana nganza na kei. Quand il a mon dimanche 14 juin il y a 14 15 avec na garçon moro aza réparateur na kati ya maison na Chris ba teleme ba mi bali na leki na nga na zongi ndako na ebisi siko muto abengi nga bongo et pas ebisi nga o ngai pe na zaki na e dimanche et na zaki ne dimanche to kabona ngi ba 21h 22h na bisali nini o depuis wana camarade ka Raf mususu abengi siko o abengi nga ebisi ke ba bengi na flat pour ba ebisi ke Raf azongi te. Dès le coin de dimanche, nous avons que on a basogi omoni. Le 16 juin, il y a un jour pour faire moi. Moi, on a 45 jours. On a vu il y a bébé. On a vu
Rafa responsable jamais a eu depuis dimanche tout comme mardi appelle sa signe d'éviter à la maison na inabi ce n'est pas possible na tunye bozala ki na nani abi nga na zala ki na ye Rafa ebisa ki a oki kotala camarade mo Amelia na ma campagne na Amelia ba kabona ki na basali cortège ye garçon abenga plamedi azala na mobali ye garçon azala na Montfleury ye Amelia et plamedi abando tono solani azala na Montfleury moto Rafa bando ketala azala na ma campagne ye alobi na ngasko basali cortège Rafa koti ya koti Montfleury Rafa ke ma campagne pour faza ana mutuka bake et puis na tunyesko mais c'est na bi nani abengi yo ebisinga mutabenga Kevin ngabi c'est bon pesa nga numéro Amelia na benga et puis azo kwa muta suko ya ebisinga kutana na Rafa ya ebisinga siko o ya zani o ma campagne o ya Montfleury a ebisinga ya yemuta bengi nga muta suko ezande Amelia ndo yo senga numéro ya Amelia pona benga yemba moko o Montfleury ebisinga ote nga na numéro Amelia te mais muninga na biso moko Chico Ferre inda za numéro Amelia comme on Alidor nde na senge numéro ya Alidor wana na kati na bengi siko muto abengaki planani Kevin o abengaki garçon abenga nga na ese alo ya boni plamedi m'appelle me dit que Rafa bimai depuis dimanche azongité ndenge ni biso to na lemba to vanda na obengi biso te obengi mbamo plamedi mbamo Kevin o ebisanga bite na bengi binote ndenga mabete na bengi plamedi po plamedi za dernière mutu Rafa obima na lemba ebisi biso ke aki écoute na plamedi na Oliver na ville yango na flat babi azongité nde na zui maman réflexion obenga plamedi pour lui informer que Rafa azongité directement a ebisi nga pa binga ikutu na Rafa to se fréquentera souste to tikala ka bongo ba mi okoma otambola na bango eza bato plamedi wana na ba Chico na ba Amelia ndinga na bi oki na kati ya téléphone azongeli plamedi tindelanga numéro Chico Ferre plamedi tindelanga numéro Chico Ferre o aza numéro Amelia na bengi na bengi a kati téléphone akomelinga c'est qui na c'est Béni la petite sœur Rafa mbala moko ebisinga o a rappeler Béni boni bien na bi ya plamedi zo benga nga zo informer ma bébé na comprendre te pesanga no numéro Amelia yemba la moko ebisinga o ngai pe gérant uti ko benga nga na bi gérant grâce au benga nga ba grâce na bi grâce nenani abi gérant ya flat parce que Rafa vandanga bi o bongo yo gérant ya flat yo zuni mo ndenge nini o to za ba camarade nga bongo bino place muninga vana boko ba camarade na gérant ndenge nini o yo kano makambo est important na bi eza nini o gérant benga a ebisinga ke Raf ayaki lundi na 6h liboso flat azaki na Amelia one explication ya Alidor Chico Ferre azo expliquer nga gérant mutaoye bisa Alidor Rafa yaki na 6h azaki na Amelia amatisi Amelia moto Amelia ke report pozo nga Chine Rafa matina kata flat a kota lali banda kota banda lundi na 6h ti mardi le 16 ba bengenga na 16h wana no abimate ndemba moko passe na zaki na telemi na zuma moto ba ndisiko so ida na moto pona ba noyesko vers les flats non tu ba question ngabi o bongo na flat ba betite ba pangusaka te ba esuyaka te poso mutakota obimate no mafubo fongola boyeba qu'est-ce qui se passe là koni chaque matin mutaza loger siko bongo boyebisa biso ki akota te o ba yebisinga ka bongo ndena banzo yebisina binga na yebi gérer yango te to yaka na biso na flat so ye bo benga na réception ba bengi yo bengi na téléphone ba Rafa ba lobi matin mutaza loger vana na kata siko bongo boyebisa biso ki akota te o ba yebisinga ka bongo ndena banzo yebisina binga na yebi gérer yango te to yaka na biso na flat so ye bo benga na réception ba bengi yo bengi na téléphone ba Rafa ba lobi matin au vent na kata au côté na chambre te au vent na kata ba na moi salle ça veut dire salon moro d'honneur ba invité sur vanda wana yera fo bima bo solina ya na bino bozongi mais la plupart yenda ya na ndako mingi pour maman bela diabétique ay ko tala maman à tout moment na ndako azang sarata après 2 jours ay na ndako après 2 jours ay na ndako na baniso ko beti na web parce que Chico Ferre ndé biso to vivre na Rafa na bi ce n'est pas possible na tuni na mo so faire bo sali loko pour jamais Rafa repesa aucun signe de vie j'avais deux téléphones na bengi na numéro na ki chasse appel normal et le kate na bengi na WhatsApp azan nini en ligne te
to so na chauffeur na super le mana kiti na moto chauffeur mbamo zo esanga zela nga biko kata pete photo kona koma na flat yo oyebisanga gérant wana benga expliquer akatinga téléphone na benge na appel normal et esanga en communication na WhatsApp ça tout et kati na bandis ko avancer kolongwa super na bandi ko yandeti nazo ya nini na commission na Advance Bank na ndenge ya prince na bien na komi na Advance Bank mba moko abono me ko bengi e le bakaza communication mba moko a rappeler na yambi okati bongo nde na oki mama zo lela allo beni gérant bengi nga bakwesi raf ngabi bakwesi na bescalier to côté nini eza nini ba mena hôpital nini bakwesi raf ba gérant bengi ya yebise ke raf akufi ngabi raf akufi na ndenge nini alobi na nga bongo na boaki téléphone na ba sac na zene na bandis ko mbangu ko banda na Advance Bank ti kolo exemple sikati siko rafa te ka téléphone biso pe ye ko za na Dubai so net stock e bloqué ye c'est nous to te kaka bozong selembongo ya sombi atindi batu ba yebi biso na super ba moni nga skula bani mamo ko lela sibitement na bano kima mbangu et ticket batu ba komo ya net veranga bakangi baninga na yo ba yebi pe biso o bateka na mezo bakanga beni nini nabi chiko fera benginga esinga ki rafa kufi bobi beni boni ba 20 boy biso to leka na Serge Bangala na flat to moni ezo sala terrasse maram tout so est-ce que c'est muto kufi terrasse ko sala zala calme ko electe batu teto komiko za la sali crise et ndengo o sala palpitation boy eza bien te rotike ba attention batu eza bien te na bandi ko lela kaka ba kaninga na maboko to ye et comme ce que bossa flat ba singo moni ke flat e sala nango to traverser na moni yesu ko kolo flat avant de banda avant de na kit et to traverser ota la biso to leki to koti na kata flat et to koti to mati likolo eza soki o mati na be so o koti poko ke na flat eza na réception ba on place ba bimsa ba masanga o ba servir ba to ba na terrasse et puis escalier au mati sur soki o mati et na mesa moko eza boue mupanzo ya réception et na kit moi divan et puis tout droit eza ba chambre et puis salon wana d'honneur place ba yambara bato si on a kit wana garçon mo avanda tebo olela vient na ngai na ebaki te okoma ya boye eza nini Escobar na ngai nazo comprendre te komi boye ndenge nini biso to na no matna beska na emba mo na simbi esko na bilamba Escobar oyebaki te koma boye bi bosali na nini vo apia za côté nini azolela kamba mo mama mo boye aye na suka bendinga batinga mpanzi ko simba mwana nga bongo te ya sali nini yazo lela kaka ngabi obumu yazo lela nini muto bolobeki akufi wapi yazo lela nini yazo lela mama na mpa tozaki ana bo pesa na téléphone na benga papa nemba mona benga composer mon papa na bengi papa era yamba bi allo papa papa yaka na Serge Bangala tuninga nini na bi papa yaka mbangu ko umela te nini na bi papa yaka ko sala ta 2 minutes te na kati téléphone na ebisi mo ba garçon to matangi na bona bi garçon o akita te so bo na longola bilamba garçon kaka kita lo lo bi ke yazo yeba te eloni e salamia akita te nde sikoyo ba papa mo mi balé bazaki kana ba telema net ko to chambara feza balati ba kashine ba olela Solomo ezaki déjà wana likola fête mais moni na zaki na émotion o ba Solomon no comprendre te film moko siko ya réception atalinga et to rapport to mona ki na yebelo ne très bien atalinga aoni saka mtu no tune ya nini mama ona siko atindika nga a fixer fiona a tale a pexa so garçon zo lela o benga gracia zala mobali ozo lela ko mo sibe ne batu ayebisinga automatiquement na baba yebi babi yende gérant ninga bano banabi ya yozo benga batu mutakufu me mutongo awazate minute te ba policier ba mati nga azaki likolo ba policier bango ba mati ba yeba tuninga ba yeba mo pananga nini osa nini nga na bi na osa nini ba benga ba bike ya na nga kufi ba benga ba camarade ba tunga camarade na bi mutabenga a leadership ko fera benga bi ndo na nga kufi on pinde ko na bi na yebite me na ya na kuti garçon azolela na comporte olela ni mbala moko nani commandant wana abika si yende gérant ngana bi oki atuni gérant yo lela ni on a lela vie na ngai vie na sali nini vie na ngai banda kotaki na chambre depuis lundi ti le bimate mba moko wana tuni mais so bimate peut-être sali malaise ou nini neni yozo lela par quelle preuve on a lela kaka
mbamo lobi yozale kinae commandant na biara pembeni ngala bino ya pepo to ki bato bena bino ya pembeni te dana bengi papa to la papa ya raf aya oh papa peut-être aza musika photo répéter na to fongola poto tala mutu peut-être aza osala malenga habité nde les gens na moni on la bi ba sali africain de préférence papa pour na zeka ngamuko na papa ya oh papa soza mtabi to za musika te to za na camps ti a za musika te et non lo to za na camps bon on la mbala mon papa mati. Ok papa yeki dakala na se ba police ba na se belenga na yeba ite ba oboya papa mata ba otu na papa la sa carte va mata papa binga za papa ya mwana nga mwasi leki na propre nda benga bike na ya anazo comprendre que pon bobo yanga na mata ti a discuter na ba policier ba matisi nde amati na oki sko zo lo bobo yanga na mata pon te ezali kambo grave papa maman tuninga wana ni eza nini nga zo le papa nazo comprendre que na kuti garçon zo lela ba kosi ayeba kite ki okoma boye vie na ngai papa maman atuni fiana atuni garçon yo zo lela nini azo lela kaka ça papa na ndima kite okoma boye o penza vie na ngai ezo lekela yo komi boye ndenge nini komanda bengi papa mpandi ba telemi biso telemia ba telemia atuni papa kombo papa pese kombo papa lobi waza mwana nga liboso o ya mibale commandant yesu ko pas gérant ayebisi gérant pesa nga clé ya flat et clé ya chambre na formula atune non gérant premièrement flat bi chambre ra faisable gérant la c'est pour ça qu'on a pembe yemo commandant qui a simbi poignet boé et a fermé a zongi atune si ko gérant bi pesa nga clé ya flat et ya chambre gérant le bio clé za te babi oh clé wala commandant bi clé za te ndeni auto pesa ba clé nyonso commandant ni ba moko nani commandant zaki abezala raté na flat sabi ba seril ya ba porte we ezala na 3 clés monsieur ezala na 4 clés jamais client koya aza résider pas la bino bo remettre les 4 clés bo repese moko peut-être ko bima bo aussi clé monsieur bo repese clé de secours ndenge ni na ka ya mutu que clé za ni porte za bo aza ba clé porte za peut fermer bino so bo lela nini ndemba moko ebisi papa bi likambo eza clarté zela na benga aussi clé mo repese clé de secours ndenge ni na ka ya mutu que clé za ni porte za bo aza ba clé porte za peut fermer bino so bo lela nini ndemba moko ebisi papa bi likambo eza clarté zela na benga akem pandi abengi on n'a pas compris bato abengi abengi et pas ebisi bato passer moi quelques minutes mbala moto moni bato mo baye balati ba veste ba koti ba mati babenda na commandant mke basoli nde a présenter ce ko biso po ngala bando le no yo ka papa za na présenter papa bité oyo batu ko abengi aisi papa bi na bengi commune na bengi pe procureur ya matete na oyo ko sa musala bongo te procureur apesi ngai mandat ke to buka minute te papa mo ba mati abendi papa mpanza tunye kombo na papa pesi kombo papa pesa kombo directement à Ebis papa binaza magistrat il y a so ya tribunal de paix alobi kabon la magistrat na leki na moni bato belé ndé na mati pona yeba qu'est-ce qui se passe on na papa bongo directement maman mo ya moi sabi aye a osa na téléphone na litoi a sola kati atuni siko papa na yoza na papa na bitenga aza a se présenter ayebis papa na nga procureur mtatini pona bité mais nga na comme na coutu dossier je parle déjà avec papa nazo nga auditionner avant ba accéder na kata chambre a poussé moi que a bengi na téléphone mutu moi yambi a passer papa na ya magistrat basoli papa na mungo sa résistance ah mais na komi PG benga PG mais na komi mutaliboso na nga sala constant na zu comment papa ya mwana o balobi ke bato ba olela ici mbamoko atik awolo baso ilogote biso to ikandenga lobi PG bon mbamo papa na vandinier era asisi azui papier wana bande ko comme applicateur akangi akoti na sac papa tunyo ke habité procureur lobi natik la maman papa na kitaki maman na ye ba pesi ordre ba buki porte ba buki biso telemi ba buki solomba mo ebele envahi flats bato so bandi koko sola et tout solo bwendeli papa so azaki de ba police balo babuki komanda wana na papa balati ba veste na papa zaki maman na moni papa baluki mise comme même mise kiti le papa nini refasa ni papa benga ambulance
asimbinga ayebisinga awebisanga tina kekota suka okende boy ngala bele ke papa loba na ngabete na kange sko na chef papa loba eza nini babia lali azaki olala boy siko ba service ane yene mtazaki na monopole ya kobalu boye ko sala soki banini soki ndeni moyebiso as famille to na arsena kati zate kaka bango ba procureur ba osala papa temika na porte olandela omona musikande ba solola et tout ba sali blo na bango ici. Et si wana babimi ale magistrat ça papa to était bembe la morgue papa bitena na lingi morgue oyo eza no autopsie parce que moi na ote ko lekana ndako azaki a bonne santé malade te lo côté pe moi na ayaki awe lo c'est que est retardé na kin mukie eza mambo ayaki a renouveler passeport ni akala expiraki pour la likola mbetu bakuti passeport téléphone na ye o aselara na clé moko ne écouter ba vidéo ezali. Papa lobi mais bono ke tena morgue bote mo na kufi déjà c'est décomposé comme ça solo bono tena morgue ningini photo yeba mo na kufi na nini ale magistrat ana atangeli papa hôpital oyo basalaka autopsie ba yo kitisa corps ba 23 heures l'état basa ba ketu na tout ba kitisi corps ba yebisi biso lo roté ba kitika corps auto luka biso to luka mutuka papa biso ko kuti kora bino normalement l'état mundu ye bozo ba disposition pas faut mutu basa na autopsie ote boluka mutuka to ketu duwe noa ba enango ba koti se bembe aisa so Saint Joseph o meko ba mama ye moto etu ba ke Saint Joseph papa ba ki abengi oto na Saint Joseph ba bi bazwa ke bemba boete ba otu na bango e bemba akufa jour nini wa poli biso to kozwa kora boete ba boyi papa bi nde bazaki na kata mutuka bango tout na chauffeur ba late ba cash nete mais batu déjà flat et to e bazaki na ba cash ne papa lobe aussi bato ke tiba mama ye mona ninga a sa solo boy na moni o meza eza permet tozo ngaka o meza ba bengi pe magistrat andimi bazong si corps no meza bake bakoti corps no meza ba bisi ba bi muto bo sala 2 jours te ba sala top ba sala e ba mbome sinon te bo aropola bo kunda mbang po neza bazaje ko biloko to zero pola ba bisi papa bongo papa yozonga wana era zongi biso to tikalaki papa bake na cadet na biso azamwa mobile magistrat na zolo bananga ke il faut to bimisa biloko ya mu na chambre mutaza lojinga bi ngana yebisenga mona ba ko bimisa biloko te muto akufia wanga na lobi ne papa kaka bondi to la ba police criminelle la porte ne le ba TikTok ba séquence wana mike ngana bi mais muto akufia maman faut bo kangango po bo sala banquette neti lelo yo lobi na biso ke bato ba ekaka po ba sa no eti d'accord ba yebelo nini e go provoquer liwa et puis to yeba so ya liwa ne papa a sengo top c'est comme enquête ni bino busali yaz ayebisinga ote ndenge porte ba buki bongo photo bimisaka biloko lelo ngana bi to biso bimisa biloko te to tikango ayibo ko tikango te ko sala nga temete na bengi procureur mtaiba bimisa biloko bato bazaki onika bato bayaki ebele bato batonda ki jour ngo ba image ça ya matete procureur matete abi procureur mtaiba bimisa biloko ngana bi bon bimisa biloko bo basala t'enquête monter o ba bimisa pour moni ce que tikala ba yibi et olonga net bendis o ya muwei bo bimisa chambre tikala vide et puis to kangango fermer la chambre et puis to kangango biso pe abi ke procureur ta bengi nous on a peur parce que biso okufela non teza première fois tondini papa ye magistrat a telemi ba policier commandant na telemi ba to flat ba telemi magistrat bandi ko prélever non duba autant de catch ba bimisi ba soyi ba peko ba no changer autant pour dans ma valise nae et ça classe qui ont peut-être pour arriver qui a aucun déjà ba haute valise ba fongoli valise ba tchewana ba tali mbongo eza ata sans faté moto asala ka business va faire à la téléphone biso ba to ba tsala mamba téléphone jamais tozanga liquidité mais Rafa Koufi ata 50 faté na maison peut to là ça ba téléphone té pour ba ko buka et tout alors on va avancer parce que le lot toza ana parquet à Matete le 8 juillet 2026 toé awa pona émission to le gars qui lobby et pas papa sango alobai ke biso nyonso famille tozala awa le lot la parquet à Matete to kota po toyeba nini bandeko toyeba liwaya grand frère na ngai Raphaël Chouka Kabeya oyo esalamaki na flat Serge Bangala
moko babengaki ngai mokolo ya le 16 juin nangonga ya 16h08 mpona koinforme nga liwa briske ya ndeko na ngai oyo abelaki te eloko toyokuta déjà corps sans vie déjà azose décomposé toyaki na makambo na parquet bakangaki gérant toyose retrouve ke gérant bimi après 2 jours ya meurtre nini flat ezocontinue kofonctionne makambo tu tozosala tolandela na parquet tosali lettre en communication balongola dossier ya matete e 4 dossier ekendaka te ezaka retenir na matete yango lelo toye résultat autopsie ekoma depuis le 29 juin ti lelo le 8 juillet résultat autopsie ekoma déjà la secrétariat babaki emataki epa procureur ti lelo tozoyeba te produire azosokolela pa magistrat to ezaka na secrétariat dossier ekino 4 te yango toza awa mpo tolandela dossier ya ndeko na biso ya grand frère nanga Raphaël Pabescoba tosenga justice esalama na likambo ya raf atiki mwana ya moke ya 2 mois justice esalama toyeba moto akufi akozonga te mais toyebi kotikala baignorant te na mort ya ndeko na biso ifo toyeba kufi na nini eloko nini ekoze liwa na ye banani basali yango mpo na nini ezalaki compte rendre ya nini qu'est-ce qui s'est passé réellement justice esalama ndenge nini liwa ya motu liwa ya motu ekotikala impuni c'est-à-dire ezokwataba moko akufi soso moko akufi Raph c'est un jeune entrepreneur oyo asuni bajeune oyoki elengi ya Congo tapelema